lelo bana ba papa bozo mona ba bazo dondwa na bambongo na banini bane lokote bambongo ya mabe ya makila bazo zwa ngoka kapa batu wana banda ko bundisa nkamba mindele wana bayaka na Bible po bayeba kike bakolo Bible wana baza na kati ya nkamba Nouvelle Jérusalem balingi secret wana ebimate ezala kake pa na bango badondwa na likambo yango mais soki mutu mwinda comprendre ekozalela bango pasi yango na babundisaka kaka le royaume du ciel babundisaka ville sainte bayoko profiter po na bana batata ale bazwi bango bakomi ko pesa bango o bango balingi bakomi ko pesa bango po na nini babundisa siko bango pe bakomi ko mona ke batongo to pesa ka bana bango ba faible ba ko rapeka ke loko te soki bango bazalaka na nzambe ya solo nde bango nde bazalaka na nkamba na Jérusalem nde bango nde batikala na nkamba lelo bakomi ko bakamba loko ezate esika banzoto batata na bango eza esika banzoto ya batata ezali mais bango balobi ke kamba eza ne loko te batata baza kati na bango nde tata na bango kuna na Angola abande koloba nini azokosa bandimi na yeke ndenge za wana bandimi ya kuna bakoma fier tellement que batozo sango bakimbangiste wana église no bozotonga wana bango bakomi église ya bisoko donc bakoma fier na église ya mabe ya makila tozalaka na nzambe na biso to ne loko kosa biso te yani loko manipulaka biso te ata botongi etuta bapata pamba 0 mangomba na nyonso ekokweya nyonso na yebisi bino bangomba nyonso bomonaka oyo mindele baprepara yango po ya kobundisa ville sainte bayebaka molimo mosanto akoya kovanda na bato libela na libela donc akovandisa le royaume du ciel na mokili ekovanda sikoyo basepela te munguna deja satana sangana bango basala monde na bango ya ba magicien ale basangana ale basala siko babundisa ville sainte bato wana destiné na bango yango wana esi bakenda po destiné na bango yango wana nzambe abota bana ya molimo bana ya bonzoto bomona wana nyonso wana bayaki po babundisa tata bana bango bana ya tata te baza ba démon ba sorcier batu ya mabe bandoki ba magicien bayaki po na kobundisa tata baza facile à manipuler baza ko pesa bango ba mbongo ba soutenir bango mais batu wana bakoliaka bino moko nazomona libandi ya Jomak ya libandi tata mukolo azoba azata mayele te aza ko sala makambo eza en sens azoba neti bakeni na bino wana ba kitcha sabo kotonga ngote neti Angola nde bazotonga biso tolanda batu te papa libandi ya buzoba azo comprendre te azani do na yebite ni nekosa bango biso tolanda batu te to sala kama leme bale po biso to mbongo ya makile tonga lingomba te mbongo makile tonga te bomoni mokili oyo déjà tellement moyini déjà a initié mabe makasi même mbongo bomona kaya mabe oyo biso bambongo oyo ya biso nzambe bongo la kaya wa sokola kango na mutoki na biso tangu to luka ka to teka to sa mutoki na biso mbongo ya pasi yango bomona ba millionnaire bayaka te o baya ko soutenir basala bazo mfabote baboya ka bango basala ka te po ni bambongo ya mabe siko biso mbongo mutoki ka mbongo ya mukie oteka ka kwango zo msaka boya ngonde tonga kankamba deko bolanda nyonso wana te batonga o villa ya 1 million étage elobela bino lokote bambonga makila efuta ke lokote bandeko efuta ke lokote nzambe makambo na ezalaka malembe me ya propre pire ya salité te ya makila te yango wana tozokende malembe tango nguya nzambe kovanda na mokili oyo bakozala baona esika te 3 ans na katikati ya 3 ans o bokomona misala na bango nzambe na mokili oyo azaka na mwana te mwana ne ezaka nkolo Yesu donc tata Simoki Mbangu aya na mokili aya na bamvola misatu tango aya na bamvola misatu akei abota mpe kaka na nkolo Yesu ezali 53 kolo Yesu akoya na mokili akopesa prospérité akovanda kobota bana koumela tango mulai na mokili abotaka banzambe nde boza wana bokomona ka bokokoma ridiculiser bino boyoko bunza nzambe biso pe basoda makasi ya tata toza
basoda bilombe ya nguya bilombe ya mpiko toza wana tokokweyisa bino tokolakisa bino boza inutile boza eloko te tokolakisa bino boza un bon à rien nyonso bosala eza courte joie naobenga bino bacourte joie po bokomi na suka bokomi na ntango ya kosila tata Simon Kimbangu yanga lesi akangi mokili na ye mabota bango ya awa koluka ngai nzambe Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bande ngai bana tata Simon Kimbangu kiangani. Nayebi ke bino nyonso boza bien, ngamoko pe mama balenda en tout cas naza bien très bien. Vraiment na yena sujet, boza la brancher. Po tozali komona bazo kumisela biso soi-disant ba église, bazo tonga. Église Kimbangiste ezala kaka moko kamba Nouvelle Jérusalem. Mais to moni ba église Kimbangiste komi ebele. 26 pe bazo tonga église. Alors bitumba oya église yoyo o tata Simon Kimbangu alobaki tokomona kimona meso yango yo tozali komona source ezali nkamba mais côté mususu bazali kotonga église Kimbangiste oyo ye moko nzambe molimo mosantu papa Simon Kimbangu kiangani ayebi te. Alors bozela songa na tali sabino église Kimbangiste sika ewuta po ekoma lelo ndenge zabwe boza la brancher bo poussa na boza bakiti bo vanda bo bengela nga ba bébé spirituel bo bengela nga bango ba poussana na te ya bango na recadrer bango po o ba osa ba kase ba obanga bango ba yeba ke mutu abanga bango azate nga mama balenda nde na za mwana tata Simon Kimbangu kiangani les défenseurs de mon Dieu tout puissant babi bundela nzambe ngande sikone ko bundela nzambe nanga lo tellement ke na bundela ka nzambe nanga yebi nga. Alors mutu akomeka ko tepa po nzambe nanga okangaye papa yangenda ebisaki nga loba kobanga te na zana yo. Alors pe ya ye moko te bango ne somisa to pa kisoloke pa longa papa yangenda tina loba ka bona zala ka sir. OK ya liboso avant kota na sujet na weyisa bino omoni bomoni nga naza indépendant. Alors na salelaka nazate ke onde naza boyeli ngombe tindaka nga onini te naza ndeke o eza nzoko kata parti na yo kende nango. Alors loba ko tambola ka ndele malamu nga na osala nzambe spirituellement na kenkamba te kena sola tata ye mutu ayebisi nga nga pesa nga mosala spirituellement nazwaka ba révélation batata spirituellement boye te naza indépendante nazosala nga na ndenge na nga papa Zako namona nanu ye te na vie namona ye te nakutana namona ke na batele banime kokutana boye namu te na ken soki ataso na ken kamba namona kana nga ye te papa Simon Kimbangu kiangani ezali nzambe na nga atako mais o nga nazosala tellement eza déjà spirituellement nga na nzambe na nga na bonzoto boye ata na ken kamba naloba nange lote naloba ke ote sala ka musala na nga et puis naza synchroniser na nzambe o nga nasalaka yango nde nzambe azolinga atindaka nga na ndenge spirituellement. Donc nazosala tata na bosolo. Alors yango na ye na sujet oyo nazopesa bino pona makambo ya église yo na kotalisa bino esika lingomba ya nzambe kamba Nouvelle Jérusalem église Kimbangiste esika ewuta église Kimbangiste kamba Nouvelle Jérusalem bakomi kobundisa ngo lelo tozomona bato bakomi kotonga ba église o église Kimbangiste bazotonga kote moko boye ba 26 ebima ba mangomba oyo ata na nkamba source église Kimbangiste ba yebi yango te o église Kimbangiste yebi te mais ebima lelo to moni ke bato komo kumisela biso église bazotonga kuna bato 26 bazotonga église na Angola bande ko boyoka ngana yebisa bino bien bomoni na mokili oyo ba église ezalaka mibali na mokili mobimba o bozoyoka ba église ezalaka mibale ya nzambe na ya Satan. Alors église Kimbangiste ebandi lelo te c'est le royaume du ciel oyo euta musika bande ya mokili tito koma ti lelo nde toza boye
echanzaka nde bakombo echanzaka bakombo selon ba étape donc eza église ebandi banda mokili banda donc selon ba étape ezali ko changer kaka bakombo na chaque étape o bakutana olikambo bakuta ba changer kombo chaque temps et bazalaka ba chanzaka ngo ka kombo mais nzambe asalaka nini abombaka nano lingomba na ye église Kimbangi c'est le royaume de Dieu c'est le royaume du ciel abombaka lingomba na ye ayebaka ke akoya kovandisa ngo na 4e génération ekovanda ekodondwa ba église nyonso bomonaka oyo ba eza ba église ya Satan banda na tango ya Diego Kao tango bayaka koluka molimo mosantu na Afrique po bayebaka ke molimo mosantu akokita na Afrique bayaka koluka ye na nde bayako découvrir Tata Simon Kimbangu babanda kala koluka molimo mosantu histoire oyo ya Bible ezali histoire oyo mindele ta bazwaka yango kala bayebaka ke bato bakoma livre oyo bakomonanaka bakoluka badondo bamilakisa ke ezali ya bango yango wana il faut toboma bato nyonso bayebi histoire ya Bible yango wana babomaka bato nyonso bayebaka histoire ya Bible baboma bango nyonso mais bayebi makambo nyonso na Bible ke molimo mosantu akoya bayaka koluka lisusu Diego Kao ti bayaka wana nyonso bayelaka mingi koluka molimo mosantu nde Tata Simon Kimbangu abombaka lingomba na ye ekomaki na tamo ko bana komona na lisusu te ezoyeba na lisusu position te abomba ye moko Nzambe abombi lingomba na ye a protéger yango ti eko koma na tango oyo tango batumbaka mama Kimpavita pigeon ebimi na mukongo ya mama Kimpavita po oyo ezalaki na mukongo ya mama Kimpavita ezalaki Tata Simon Kimbangu na tango wana tango bakoko na biso ezalaki Tata Simon Kimbangu tango wana royaume Congo na Mbanza Congo wana siko mama Kimpavita tango batumbi ye pigeon abimi akimi ake kokweya na kamba pigeon tango akwe akendaka nde bayako comprendre totumbi mwana mwasi opamba donc mutu tozoluka nde ye wana kimi nde balandaka bake kotonga église catholique na nzela ya nkamba na Ngombe Matadi si bayako découvrir molimo mosantu yango bomona badaye kokanga Tata Simon Kimbangu Tata Simon Kimbangu asala eloko te bazokanga ye ekomaki na tango avandisa le royaume du ciel na mokili emonana na kati ya mokili na kati ya bato ebombamaki mingi nde na tango oyo nde eyeko babandi yango nanu na Kintwadi ti ekovanda na kombo nango ya Kimbangu Kimbangiste ekovanda siko na kombo nango ya Kimbangu mais lelo tokomi komona kaka lingomba ngo ekabwani bana ya batata bafungoli ya bango na ndenge na bango et puis bazali kotonga pe église ya munene sikona koyebisa bino bitumba oyo ebanda wapi po bomona ke lelo nkamba babundisa ngo boye bitumbe banda kala yango nazoyebisa bino banda na tango ya Adam na Eve boyebi bien o bayebaka te fo boyebaka ngo nkamba wana esika nkamba bomonaka wana Adam na Eve basala bango na nkamba na kati ya nkamba esika basala Adam na Eve ba place wana ebimisa carte d'Afrique makase bimaka te ti lelo ezali yango bamona tango bayako découvrir Tata Simon Kimbangu bakoma ko compliquer ko kanga ye ko beta ye bayebaki tina po babande ko détruire batu mwindu kala po bayebaki peuple oyo bakoma histoire oyo bakoya bakolinga ba compliquer biso babundisa biso po bango déjà ba mesana ki déjà bakoma ko dondwa na histoire oyo ya bango te bakoma ki ko compliquer yango moni basala ba église yo bomonaka o basala yango pona ko bundisa le royaume du ciel église Kimbangiste basala ba mangoma bile ko katsa botambo monaka Tata Simon Kimbangu azwa baptême na nini mabongisi na ye moko ayebaki tina banda ko bomba nanu église na ye lingomba ya Nzambe banda ko protéger yango asalaki lokola ndeti te mais ezalaki nango bongo te ye moko ayebaki tina asalaki bongo bandeko ba église yoyo bomonaka o nyonso bomonaka catholique témoin de Jéhovah
protestant, réveil, maïkari, franc-maçon, na ba église ya bangunza, ba église omonaka. Et ya pona ko bundisa lingomba ya nzambe. Ba église yo talaka ba église ko eza ba église ya ba noir te hein. Bino omonaka te eza lingomba ya ba noir te bangunza ndepe. Baza bato tata Simon Kimbangu akangaka bandoki ya kimiala. Bango pe balobaka bakobundisa tata. Bafungola ya bango ba église. Bafungola batika pe ba descenda ba église bangunja ngo pe lelo ko ba kosila e ko ba kotika la ka mikie baza pe na mutu. Baza so na bato ba oni sonda ko telema isi ba kei ba kufi. Mais nzambe akufaka te tala Kimbangu ti lelo banda to bondela katata ti lelo to bondela pe azaka kana biso. Mais bango bakenda batika bana bango mikie bango toza so na tina na bango te. Alors ba église wana nyonso eya pona ko bundisa église kimbangiste. Na tango ya papa Simon Kimbangu, tango tata Simon Kimbangu bakangi ya ke prison, mindele batia ba infiltré. Po batunaka tata Simon Kimbangu, yo za na bezo tonga lingomba. Okotonga yango na mbongo nini? Alobi bato na nga nde mbongo na nga. Lobi na ko prouver bino. Tango ate prison, papa ya ngenda, babandi kolanda siko makambo ya lingomba. Mindele ba ko tiela bango ba infiltré. Bato bako bundisa papa ya ngenda. Batieli bango, papa Ntualani, Emmanuel Bamba, papa Mpadi, Batuana, batiaka bango pona babundisa lingomba oyo ebandaki kotelema. Babundisa papa ya ngenda. Batiaka bango wana. Tamba meki bango balongi te. Et après balobi mindele tama bazalaka bato ya patience. Bango bazalaka na bango na patience, ba préparer pe likambota pendant 1000 ans. Mindele ba yekoloba bana wana tellement baza ebele. Tozela bango bakola nde na kati na bango tokozwa ba oyo toko continuer ko bundisa église kimbangiste. Toko corrompre bango po ba continuer ko bundisa église kimbangiste. Ba église yo nyonso na tangeli bino o ebundisa ka église kimbangiste. Bango nyonso nde baza wana. Baza deja na ba plateforme na bango. Baza na ba plateforme, baza na ba mbongo, baza na ba bank. Bango nde batinda mokili. Ba bangomba o nyonso na tangeli bino. Bango nde batinda ka mokili oyo. Bato babundisa ka nkamba ona ucho yebisa bino bato baza na ba mbongo na bango deja ya haut niveau. Siko bato oyo bazela ka bana ya batata bakola. Po ba continuer ko bundisa ba o akozala faible ba ko corrompre bango so ba corrompre bango ale ba komi ko futa bango ba mbongo pona nini ba bundisa nkamba. Do so ba moni kaka ozana force ya ko bundisa nkamba, ozana force ya ko bundisa ville sainte, ba ko banda ko soutenir yo. Bako banda ko aider yo. Mbongo nyonso ko senga bako pesa yo. Budget nyonso ozana ngo besoin bako pesa yo. Ozana poso tonga boy bako pesa po bazana ba plateforme, bazana nyonso bako pesa yo. Po sala oyo yo olingi isifika ka obundisa ville sainte. Sikoyo bana ba papa oyo babimisa 26. Tangu batu wana bayeko comprendre ke bana ba papa bapanzani babimisi 26. Nde batu wana bayeko contacter bango bandeko boyoka makambo na oyebisa bino ezali vrai, rien que la vérité. Na isa kabino émission Kimbangu Nzambe rien que la vérité. Ba contacter bango, ba kotisi bango na ba plateforme. Ba komi siko soutenir bango po ba yebike bango na epa na bango nde bakolonga ka ville sainte. Bozoyoka bazo pesa bango ba mbongo bazali ko soutenir bango po ba bundisa nkamba ba kwesa nkamba ni ville sainte pe olonga ngo boko suka balonga kankamba te bitumba ko bozoyoka banda wapi banda na bandeli ya mokili na tango ya Adana Eve mabe bandaki uti musika ti lelo tozali ko kende ekufaka te silaka te. Lelo bana ba papa bozo mona bango bazo dondwa na bambongo na banini bane loko te bambongo ya mabe ya makila bazo zwa ngo kaka papa tu wana banda ko bundisa nkamba
mindele wana bayaka na Bible po bayebaki ke bakolo Bible wana baza na kati ya nkamba Nouvelle Jérusalem balingi secret wana ebima te ezalaka ke pa na bango badondwa na likambo yango mais soki mutu mwinda comprendre ekozalela bango pasi yango wana babundisaka kaka le royaume du ciel babundisaka ville sainte babundisaka siko bayeko siko kokota siko na kati ya bana batata na kati ya bana batata ba obakei wana bazo travailler na bango bazana bango de basala na bango ensemble po bakwesa nini kamba Nouvelle Jérusalem siko na ba plateforme wana ba église yo nyonso bazana kati ba Simon Toko bazali ba bangomba bona ka minene wana nyonso wana bazaza na kati siko bana batata pe eloko nyonso bango bakosenga basala bakopesa bango donc nyonso bazana bezo batonga bakopesa bango lelo bozomona bazotonga na Angola kuna bazotonga église kimbangiste ya munene bandeko eloko bwamviye eloko moko kuna te eloko ezate nyonso wana kapa babundisa kamba Nouvelle Jérusalem nyonso wana kaka po babundisa mbongo bazosalela eza mbongo ya malamu te ezali mbongo ya mabe ba église nyonso bona ba 26 bazotonga bazokodonda bazokomitia bazokomimona bana eloko te po bandimi neti na Angola si ekweiti Angola lali mbongo eza lisusu te bambongo ndenge ezalaka batitele moto akopesa $1,000 $2,000 $3,000 $5,000 ndenge ezalaka batitele wana ezalaka lisusu te bambongo bango mikie bakenda kopesa na yango kotelemisa lingomba wana lelo na kati ya Angola lelo Angola si ekweya Angola ekweyi et puis ti bazotonga wana boyebaka ngo bazokotisa pasi na Angola oyo bango bazosala bazobundisa Nzambe babundisa ville sainte mais bango bakomprendre te ke bango nde bazopesa kande Nzambe po Angola esani ekweya babangomba o nyonso bomonaka 26 wana bato wana bakoti wana ba plateforme bato wana bapesaka bango bambongo po babundisa ville sainte bakwesa nkamba bazana bango na mbongo te bandimi bapesaka bango mbongo ya malonga te kotonga oyo bazotonga wana habie moni nde batonga wana ateza monene ndengeni zero omoni nkamba ezali le royaume du ciel tangu ava babandotonga nkamba wana boyebi bato bamona yango basoda bamona yango ezokita uti likolo ezoya basoda bamona yango babeta ngo kutu masasi bazobeta masasi bato bamona tempelo na biso ya nkamba wana bamona yango papa diangi après ye kolimwa papa diangenda ye kotuna atuni bandimi boza na posa ekita yango moko to boza na posa totonga yango kotonga bato alobi papa totonga pokotonga yango nde pesaka mapamboli soki kiti yango moko tozala mapamboli te siko lingomba bango bazotonga wana est-ce que bamoni yango déjà na ba révélation te napesaki bango 3 ans natibatikali na mona katikati ya 3 ans na katikati ka ya 3 ans ne bazobundisa ville sainte bakokweya bato babanda kala kobundisa tata Simon Kimbangu baza wapi bato wana baza wapi barua o nyonso babundisa tata baza wapi me tata za tozana tata tozana Nzambe kolo mokili me bango baza wapi bato nyonso banda kokweyisa église kimbangiste babundisa église kimbangiste bakenda wapi biso bana ya tata to banda kobundela lingomba na biso kala tata yebi ke tozaka ba guerrier yango wana ta bata wana ngonge koki okei olati nzoto mususu tozongi na mokili biso tolata ba nzoto mususu ngani soda kala yelelo te ti ozomona ngai ya soda ya kala abundela ka Nzambe na ba génération mususu Nzambe alakisa na ba génération mususu alakisa na zalaka boye ti ozomona ngai ya ngayo nazoyesa bino pe bato mususu baokanisa bakomprene explication ya vie na nga na pesaka bino bokomprene yango bien te wando kati nga na kote église kimbangiste lelo moni nga na botami kimbangiste tata na nga déjà kimbangiste na famille kimbangiste na botama kimbangiste nayaka nde kobunga après nabungaka nzela na banzi baloyenge babiloko wana me Nzambe moko atikaka nga dakende komona na baviango ya libanda na comprendre ke eloko eza na mota ye ko récupérer nga lisusu na zongi so bilanga tango ya musala ekoki o banda musala na o yelaka na mokili po ya ko bundela Nzambe bozomo siko ba église na bino wana
ba église na bango nyonso bozomona eloko ezate bandeko nanga eloko moko influencer bino te nde tata na bango kuna na Angola abande koloba nini azokosa bandimi na yeke ndenge eza wana bandimi ya kuna bakoma fier tellement que batozo sango bakimbangiste wana église nino bozotonga wana bango bakomi église ya bisoko donc bakoma fier na église ya mabe ya makila tozalaka na nzambe na biso twana eloko ekosa biso te eyana eloko emanipulaka biso te eyana eloko emanipulaka biso te ata botongi etuta bapata pamba 0 bangombana nyonso ekokweya nyonso nayebisi bino bangomba nyonso bomonaka oyo mindele baprepara yango mpo eya kobundisa ville sainte bayebaka molimo mosantu akoya kovanda na bato libela na libela donc akovandisa le royaume du ciel naye na mokili ekovanda sikoyo basepela te munguna deja satana sangana bango basala mondi na bango ya bamagicien ale basangana ale basala sikoyo babundisa ville sainte yango mpona batanga nyonso bakoka te baye koprofite mpo na bana batata ale bazwi bango bakomi kopesa bango oyo bango balingi bakomi kopesa bango mpo na nini babundisa siko bango mpe bakomi komona ke bato yango topesaka bana bango bafaible bakokoka mpe kaka eloko te soki bango bazalaka na nzambe ya solo nde bango nde bazalaka na nkamba na Jérusalem nde bango nde batikala na nkamba lelo bakomi koloba nkamba eloko eza te esika banzoto batata na bango eza esika banzoto ya batata ezali me bango balobi ke nkamba eza na eloko te batata baza kati na bango bandeko tolanda bato wana te bato wana destine na bango yango wana esi bakenda po destine na bango yango wana nzambe abota bana ya molimo bana ya bonzoto bomona wana nyonso wana bayaki mpo babundisa tata bana bango bana ya tata te baza bademo basorcier bato ya mabe bandoki bamagicien bayaki mpo na kobundisa tata ta baza facile a manipule baza kopesa bango bambongo basoutenir bango me bato wana bakoliaka bino moko bakolia bino bakomprendre ke bwa bayuma baona esprit te bakokobundisa nzambe te nzambe na mokili oyo azaka na mwana te mwana ne ezaka nkolo Yesu donc tata Simoki Mbangu aya na mokili aya na bamvola misatu tango aya na bamvola misatu akei abotami mpe kaka na nkolo Yesu ezali 53 kolo Yesu akoya na mokili bakopesa ye prospérité akovanda akobota bana akoumela ntango molai na mokili abotaka banzambe abota bato mosusu te yango ozomona nkamba ata baningisi basali nyonso nkamba eninganaka te nyonso elobamaka na nkamba eza kaka verité lokuta ezalaka te do bandeko nanga eloko moko eningisa bino eza te baeglise bazotonga wana ya makila eza nango na eloko te biso totongaka nkamba na mbongo ya makila te bomoni bambongo oyo biso totongelaka nkamba na biso yango bamona totonga malembe nazomona libandi ya Jomak soki Jomak ya libandi tata mokolo azoba azata mayele te aza kosala makambo eza na sens te azoba neti bakeni na bino wana bakiti asa bokotonga ngo te neti yangola nde bazotonga biso tolandaka bato te papa libandi ya buzoba azokomprendre te azali do nayebi te nini ekosa bango biso tolandaka bato te tosalaka malembe baleme mpo biso to mbongo ya makile etongaka lingomba te mbongo makile etongaka te bomoni mokili oyo deja tellement moyini deja ainitia mabe makasi meme mbongo oyo bomonaka ya mabe oyo biso bambongo oyo ya biso nzambe abongolaka yango asokolaka ngo na motoki na biso ntango tolukaka tozoteka tozosala motoki na biso mbongo ya pasi yango bamonaka bamillionnaire bayaka te oyo baya kosoutenir basala bazongisa boye te baboyaka bango basalaka te mpo ani bambongo ya mabe siko biso bambongo ya motoki okaka mbongo ya mokie otekaka kwango ozongisaka boye yango nde etongaka nkamba motoki na biso nde esukolaka makila wana esokolaka salite wana bozoyoka motoki na biso yango nde esalaka ke mbongo wana ekoma ya malamu nzambe abongolaka yango na motoki na souffrance ya koluka yango totongaka nkamba malembe tosala concurrence na mutu te tosalaka concurrence na mutu te tozokende ka malembe tosala concurrence na bambongo ya mabe ya makila te alors bokomparaka nkamba na misala na bino ya mabe te bokomparaka te
Nzambe ayebi nde asalaka makambo na ye. Nyonso bosala eza courte joie. Na obenga bino ba courte joie. Po bokomi na suka. Bokomi na ntango ya kosila. Tata Simon Kimbangu kyanga lesi akangi mokili na ye. Boza so na pouvoir te. Nde boza wana. Bokomona ka bokokoma ridiculiser. Bokokoma ridiculiser. Bino boyoko bunza Nzambe. Biso pe ba soda makasi ya tata toza. Ba soda bilombe ya nguya, bilombe ya mpiko toza wana. Toko kwisa bino toko lakisa bino boza inutile. Boze le côté. Toko lakisa bino boza un bon à rien. Toko lakisa bino batu penaka batu bana na bino ba comprendre que batu tolanda. Bana bango batu te. Bana bango bazoba bayebi na mama kamba osala te, ba ko manipuler bango. Bazo mona lokola bango nde. Nzoka baze le côté. Omoni Nzambe balonga ka ete. Balonga kete. Omongane na wasala lelo nde na wasala musala nga tata boye. Na wasala tata na ndenge nanga. Et puis na nko. Na wasala tata na nko. Pe na kosala tata kino suka ya bomo inanga. Na wasala tata na ndenge na forme nyonso onga na kolingela. Na wasala la tata. Na wasala tata. Ngane na za boye nanga. Na za mwana oyo tata akoki koloba ke bafinga ki bachola ki kombola nga me bana na nga bolanda te boloba te. Ngana ko baluka sima olenga na découvrir bato wana ko baluka sima na kei bako aka kune bombarder. Papa pekisi me ngana yoka katenga pona Nzambe na ngana yoka katena yaka mabe na yaka mabe. Alors bino nde bosala ka bamakamuna na bino moninga ka o balenda na lenda kamabe. Na yaka mabela ko banda ko ya kolendela bino na kolakisa mokili bwana pouvoir te. Bozala botonga banini bosala nini zéro. Bana ya batu nde tozoyokela mawa. Batu ango pe bazoya te ke tina ezali tozoya nde ko bundela bango. Mais lobi bopesa nga raison. Oh ngana lobaka e utaka déjà pa ya Nzambe. Nazali synchroniser na Nzambe nanga. Donc bandeko bolanda nyonso wana te batonga o villa ya 1 million étage elobela bino lokote bambonga makila efuta ke lokote bandeko efuta ke lokote Nzambe makambo na ezalaka malembe me ya propre pire ya salité te ya makila te yango wana tozokende malembe tango nguya Nzambe kovanda na mokili o bakozala baona esika te 3 ans na katikata ya 3 ans o Okomona misala na bango. Voilà, merci beaucoup na tutu balandi ngai. En tout cas, bo s'abonner, bo maximiser, bo partager. Et ko sala vraiment bien na kati ya chaîne émission Kimbangu Nzambe, rien que la vérité. Merci beaucoup vraiment tout le monde, à la prochaine. Bye. Mabota bamoya awa koluka ngai Nzambe. Ai Kimbangu nalongi mokili Yembo ebele mingembo banda Ai Kimbangu nalongi mokili Oyanga bosepela elongo nanga Ai Kimbangu nalongi mokili Motinga mikumba ya mbilo banda